Bandeko bagolwa boko tato solola. Ah, miss nanga. Bandeko bagolwa boko tato solola. Boko tato solola. Patricia Edouarda, boko tato solola. Irene Mabweni, boko tato solola. Boza ebele bandeko nanga ya Canada, boko tato solola. Bato États-Unis, boya to solola. Makambu ya feri. Bandeko nanga na Afrique, ozala na Congo. Congo Brazza, Angola, na Tchad, boza soki na Maroc, boko tato solola. Lisolo be moko. Ba prix ya Accor Arena ya feri gola, ba billet. Bazongisi yango na moitié prix. Moitié prix, ba kati prix. Po kaka feri ateka ba billet. Soki ba kati prix, ba diminuer ba prix. C'est parce que bato bazo somba ba billet. Tozokota na muzindo bandeko, tozokota na muzindo. Ba diminuer prix ya ba billet. Ba billet zalaki ya ba 80 € ezongi na 50 €. Tolo ba 40%. 40% ya discount. Na ba billet ya Accor Arena ya Ferigola. Bandeko. Lobi tango na sali émission na lobi bato ebele bakomi kozongisa ba billet. Bato ebele bakomi kozongisa ba billet ya Feri. Po Feri nano azobela. Kosena makambo ya gorge na ye, bato baza sirte ke makambo ya gorge na ye, eko nini, eko zala résoli kala mikoloyo. Alors, bandeko, botala nan toko taska na makambo ya billet, toko ta na détail bien, nazo pesa bino, tansu ba 3-4 minutes pe na kotika. Ferigola, na ba golwa na ye, alobaki baza mobondo. Lelo ba golwa bakomi kozongisa ba billet. Imaginez-vous, ba kosomba ba billet lelo basomba ngo na 40 €. Ba basomba ki liboso bazo somba yango na 80 €. Sika ba basomba ki na 80 €, bazo zongisa ba billet parce que bango basombi yango cher. Ba komi kozongisa ba billet, yango bozo mona ba catégorie place nyoso ya fere, ba catégorie za kozonga. Ya plein ya catégorie nini fermé zate nyonso ba eza kofungola. Pourquoi? Parce que bato bakomi kozongisa ba billet. Parce que bango pe balingi baya kosomba sika na ndenge ya solde. Nani nde akotika la sima? Yo mutu ya mayele ozo koya na sima. Normalement ba billet mataka nde prix na suka. Normalement ba billet tango eza kosila e mataka nde prix na suka. Mais boni ya Ferigola yango eza kokita talo. Prix ya ba billet ya kosera fere eza kokita prix au lieu e mata. Yango bozo mona bato ebele baza kozongisa ba billet po bango pe baya kosomba ba billet na moins cher. Alors tant baza kozongisa billet, est-ce que bakoya kosomba lisusu ou bien ekozala billet moko pona bato mibale oya somba ki na 80 €, ekozala billet moko pona 2 personnes. Bandeko botala ndenge perte eza kokota. Perte eza kokota na ka ya Ferigola. Yemuta lobaki baza ebele. Yemuta lobaki baza mobondo. Fera koki kotondi sasale oyo sika, mais avec ba prix ya ba 40 €, 50 €. Sika soto bobandi ko sala mathématique. Prix ezalaki ya 80 ekiti na 40 €. Ça veut eza koloba makambo ebele kuna. Soki prix ekiti na 40 €, eloko ezalaki na 79, ekomi na 50, eloko ezalaki soki na ba 80, ekomi na 50 €. 40% wana à peu près 50% ya rabais. 50% bakati ba billet na 50%. Ezolakisa déjà que mutu ata moko te aza na capacité ko somba ba billet wana. Donc il faut ba kitisa prix po batu bakota. Il faut ba kitisa prix po batu basomba ba billet. Batu akosomba ba billet bazate. Oyo bozoyoka na réseaux sociaux bandeko soyo bofandi pena bo bandiko talela makambo yango oyo eza koleka na réseaux sociaux et pas ba jet set eza lukuta sur lukuta. Sika avec makambo ya boye Masai oyo ako se retrouver ndenge nini awo eza maesi esopanaki moya kozonga simezate bako travailler na kati ya perte. Donc soki tobandi kolobela ba billet oyo ezalaki kotekama na 80 €, lelo ekomi na 40 €. Ezolakisa déjà que baza ko travailler na kati ya perte. Baza ko travailler déjà na kati ya perte. Soki ça les na niveau ya 80 €, il fallait que tonda na 20 000 personnes. Si kaso yo kotonda na prix ya 50 €,
bosa la moyenne Masai aza ko travailler na perte. Jet set Ferregola naba mobondo na ye baza ba virtuel baza kaka ya maloba na réalité eloko te. Soki bozwi eloko wana eloko noti koloba botiango en application sika. Botala ba chanson oyo Fer abimisa ki depuis ba octobre na ba novembre awa année passée na 2025 banzembo ango ba générique ezalaka lisusu te elimwa. Boti ape banzembo ya sika oyo Fer ya tiaki botala 2 ans passé na kilelo banzembo eza stationné eza komata te baza ko streamer yango te mutu ata moko te aza kotala. Côté streaming Spotify eza stationné, côté YouTube banzembo nyonso stationné. Donc na ba mobondo bango nyonso balembi bagolwa balembi kokende kotala musique ya Fer, bagolwa balembi kokende ko streamer musique ya Fer. Sika wana ki kolobela pe pauvreté na kati ya bagolwa, pauvreté na kati ya communauté ya ba mobondo. Parce que soki vraiment bazalaki na mbongo nde babia ya $80 basombaki. Mais soki Fer akomi na niveau yena Masai production bakomi na niveau ko kitisa ba prix tina 50 €, 39 €, cela veut dire que mutu akosomba ba billet wana azate. Sika awa tokoloba to ça la comparaison lisusu na ba fani ya Fally Ipupa. Fally na 3 semaines ateka Stade de France na ba billet ba 250 ya suka ya moins cher ezalaki 100 €. Sika so totali billet ya suka ya 100 € ya Fally et comme presque VIP carré d'or ya nini ya Accor Arena ya Ferregola. Parce que on aza ko solola ba billet batu baza ko zongisa ezana batu basombaki po baya koteka libanda. Bato bele basombaki ba billet ya Fer pona koteka libanda po baya koteka libanda. Mais malheureusement ba billet e matakande makasi ba prix ya billet matakana suka po mutu na mutu azolinga asomba billet. Malheureusement batu baza kosomba ba billet te. Ole ba billet e mata prix ba billet komi ko kitatalo. Mutu asombaki ba billet 80 €, soki asombaki 10 ou bien 20 billets po ya koteka na suka, sika lelo ba komi ko solder. Ba komi ko solder ba billet yango. Cela veut dire que mutu nyonso asombaki ba billet belé soit disaki akoya koteka ngo na suka. Bango nyonso bakomi kozongisa ba billet wana. Bakomi kozongisa po bazongisa bango mbongo parce que bako gagner te. Et puis bobo sana teke mutu na mutu azana droit kozongisa ba billet. Tangu batu baza kozongisa ba billet basombaki po bateka ngo sima. Eza kozongisa ba madusu ba place ebele na kati ya salle. Parce que bango comment expliquer mutu asomba billet ya $80 akende kofanda place moko na oya kosomba billet ya $40. Ezo simba te. 40 € pardon. Yango bozo mona sika bango pe bazokende kozongisa ba billet wana po baya kosomba ba billet moins cher. Sika ata soki Fer atondisi tokotia moyenne ya 50 € par exemple. 50 € soki ake kobeta place ya 11 000 personnes. Botala sika Fally o aza kobeta so total moyenne à 100 € ake kobeta place à 80 000 personnes. Comment expliquer mutu lokola Gaulois aya koseka makambo ya Fally? La question la plus makasi yango wana. Comment mutu ya Fally bokoya kokosa ye, bokoya kofinga ye na ba biloko boza kosala boye. Makambo o eza koyokisa batu soni. Masai aza ko travailler na kati ya perte. Ma ese sopana ki foba kende tina suka. Bande ko makambo koloba eza ebele. Ferregola aza maudit. Ferregola aza na malchance. Entourage na ye eza entourage akolobela te. Batu baza ko encadrer ye baza ba professionnel te. Kosala marketing baza na difficulté marketing, baza na difficulté ya communication. Tout ce que bayebi kosala oyo bango ba yebi kosala eza kofinga ko se comparer na Fally. Eza kofinga ko se comparer na Fally. Mais bolobaki bino bokoya na ya batute bino boza ebele ibo se suffire. Comment expliquer place à 20 000 na poto wana? Boza incapable à kozwa 20 000 personnes na kati ya 2 mois botondisa. Lelo bozo kene na 6 mois. Batu baza kosomba pe ba billet te botikali na quelques semaines conseil rebetama. Billet bokomi ko solder ba billet. Boza komi yoka ndenge nini tant boza ko solder ba billet.
wana nde message na ngai kaka pona bino bagolois. Nakomi na suka, mais on est toujours ensemble. À plus.